Merci Nabisonyo Soba Congolais wa pesika tozwami toza belé partout en Asie, en Océanie, en Amérique, en Afrique, en Europe. Lelo naza toujours na sengo ya kwa no sebino ndenge bosengaki toujours na likanisi ya mona mboka Jimmy Mukendi on a bengaka honorable député. Honorable député c'est genre l'ensemble mais honorable par les œuvres hein. Jimmy Mukendi a ça likanisi bien alobi mona mongo tout travail pour na bola mboka ko chapeau na Jimmy Mukendi na lobi lelo eza lelo na sepeli parce que nazalaki te na longwa moi lisuku popo sepelande bolingaki papa mo asenga bifo longola lisuku chapeau ndenge bokomelinga partout na omeli kovanda bomoni mwa libunde ebimi ndenge bomoni ke mwa libunde ebimi toujours nakende kasangulu bana kasangulu balobi nanga ke to sepeli ndingo ya na kolekisa image na bango samedi parce que ezana no prête bana kasangulu bayambinga bomoni mwa matame ebimi wana musale zateka président Félix apesa yo mbongo ezandingo usalaka musala na yo ndenge bato ba considérer na kumisi papa nangai ambassadeur Kititi papa Kititi na mbudi wa pepa ya zwami papa pena mukolo ancien ambassadeur papa Kititi ambassadeur Kititi Jean Robert alobi Jean Robert Kititi alobi na ngobi mona kola na musala na yo na bosanite na Kazadi Zadio wa pepa na noviciat CSM Kazadi Zadio akomela ki penga na za ba message belé esika père nanga Gérald azo kamba noviciat CSM le quoi permettre na père Barthélémé nzamba pambola bato mitema malamu lokwa père Bart ayeba ko sungana kasangulu atiaki mo eloko pona zo ka Kinshasa mo eloko bien balobi président Félix bande kwana balobi président Félix osala musala lelo basenginga balobi eloko ezana président Félix asala ezali volonté politique menazo bisalelo bande kwango nde to solo na pesi ku chapeau na Jean-Pierre Bongbangele papa na biso général Bongbangele na papa na biso général Asumani o bana ya Koweti bana Lutendele balobi na papa na bango général Asumani nde papa wana za papa mutema malamu ngapi asunganga na pesi bino ku chapeau émission bandi lelo na ngana lobela makambo ya émission moko za ko animer sur ndenge environnement zali ndenge tourisme zali président Mobutu alataka ni na bandi yango abandai kolinga babakosi ye na président Kasavubu président Moussé Laurent Désiré Kabila oya yaka na idéologie na ye safari même omemi na tongo kutena safari Joseph Kabila azaka na kubula nyosa olatango na ndenge esengi sauf ka ba chemise ya maputa alatango te président Fachi Béton alataka na ye ba veste na safari mais président Félix alata ba komao avandisa mona poto na idéologie de bosenga bazo senga na ministère moko ya art culture art bosala mo eloko moko mise pour na ba président baleka ndenge za okena premier na primature okuti ba président ba premier ministre baleka wana balataka ndenge nini bazalaki ndenge nini ndenge bana Kongo basenga na lubele mission ngo penza na seke na Kambe News na lingala na bino ya bopete nde basenga ngana lobelango to bando tiaka banzembo loambo pe bandai kolinga politique bokoyoka ngo lelo nazana sengo nazo na Kinshasa na otika sangulu wapi esika mona mboka osianza nzu asala misala na yazana mwanda tukutana kiwana wapi mona mboka pape pia na benga kingana kale lobobi ba député solo na maluku o bana maluku bandima bango honorable papi empiana abenga semaine ezo na maluku musale zelengi mais il faut ko ba kosala leo na lobela boy bana Congo balanda kilobi assemblée nationale au papa na biso na pese comme Joe Biden papa mboso malgré zaki na bulu yeke na député ya soko bakata ya masolo bango mibale po na baso benga ngo frais ya voyage ya covid eza biso monde tolinga na teme na bisa papa mboso ke mosale za malamu monde meilleur pour un homme meilleur na landa kilobi senga souci que député na za na souci assemblée mo metele mais likambango parce que azo senga so muta voyager na bandundu eza $30 mais soki azo voyager na poto $45 15 wana kendaka na kesi ya banani na kati lisolo rapo na zana sengo nango te na assemblée nationale ba mandataire auto mandat ya peuple bazo plaider cause ya peuple onyokwama papa mboso yeba likamana commission babengaki ministre de santé olobi bakoki ko convoquer te to kota na pouvoir même na poto même okoti 2 jours pendant 24 heures bako interpeller yo na likambo ya peuple ezate ndingo bomaki lobi moto wana ile kai malamu te na pesku chapeau na Jacques Nzoli kulutu nanga o aza député tout le temps Jacques Nzoli likonga venanga alobaka bien
aza pour intérêt peuple te comprendre malgré ba commission ya galiaka na mais ezali boye bato bo s'abonner na zongeli musala nanga naza mopanzi sango batuninga pona volonté politique ya président chef de l'état Antoine Tshisekedi Tshilombo aza na volonté wana parce que ça ba état de droit ba wili ba konga bana makala awanga naka ba omona ona makala wana ezalaki avangu oya kimaki 3 ans na 6 mois boko mona ba kosambisa wili ba konga 20 à 30 ans na servitude pénale ekozala na pesku chapeau na ba huissier de justice ba komenga Francis Ekonji lelo émission za ko boka bato po ko lobya makamba politique mutu afute un bon espace azate ou atangisa classe azate mais na osabola mwamboka de président Félix Tshilombo asali volonté état de siège na yokaki bandeko ya grand fond na matin fayulu bazo contredire toki ko sala bandoki te na likambo ya malamu to telemelaka président Félix asali un pas assemblée nationale elobaki lobike député moko baki bazo na salaire na bango $500 ngape na sali commission ana KMB news ngai comme mobola na kobanda kotia $1 na kotia caisse partout pour na armée na biso ezala soulager $1 na peuple congolais to pesa ba soda mbongo akokende bitumba to soulager bango na ba savon lelo eloko basenga ke ba changer tête ya armée to kotala yango na émission prochaine balobi to changer tête ya armée na la police wana peuple alobi nanga bonde bati alonga boni na rapport mampingi azali na obomba te Benjamin alonga boni aza grand frère nanga ya Mongala aza ngombe alisala balobi aza na rapport mampingi wana etalinga tenga na lobi peuple balobi nabi Benjamin na MLC ya Jean-Pierre Bemba Gombo balobi aza na rapport mampingi balobi bazo nommer bango na ndenge ya sentiment nga selo stratégie politique tango salaka moyibi bakotia garder po so ebungi oza sentinelle ba okangande yo wana etalinga te réponse nanga yango wana etali bato balobaki nanga na lobi boy tozo c'est la ba remaniement ba poste belé bobo ya président azana ba déplacement ebelé fachi beto na lobaka président moko azana volonté politique le roi président Félix Tshilombo état de siège on ebimi na likanisi na ye na loba ba rapport mampingi awo boko mona na yo la bino na otanga 400 présumé na kombo na obanga nani ngana za mopanzi sango na okufa bango pe ba okufa mutasimbi kla liwa nzambe ebele bakufa baloba tokufa te na lina loba boy na yaki lelo pona ko bwaka kaka nde bato bozo komelanga mais lelo eza émission kafu na likanisa mona mboka Jimu Kendi boloba na pona peten tiki ya Augustin Kibasa za violente boki babandi ko suspendre menengana bisabino ke peten tiki soki ezo sala loko wana ezali pona ba frère otozela ba bongsanzela na kolobela ngo samedi tolobaka ba bongsanzela mbonga ko ta pièce ya l'état ezate Mouze asalaka kesi moko afutaka banyongo mais Joseph Kabila tiki mbongo wana te ko résoudre ba problème wana asalaki pe moko te azaki na ba partenaire na kolobela ngo samedi na ndenge ya bien penza bokola na ndenge ya solo ndenge pays za ko engager banyongo ebele badete eza ebele mais biso na bino ba impôt ofutaka te na ngai yo na instaurer système oyo ndenge ba député bandimi $500 ba adopter ngo te menga na zo beta 7 pour tout landaka bango na RTNC 3 na RTNC 1 lobi balobaki bazo $500 na député national nyonso pour na soutenir armée na biso total budget armée te total makambo ya mboka yango na sengi biso pe peuple to banda ko cotiser partout to kotia ekonzo caisse wana ko zapona soutenir mapinga na biso toza na armée moko fort ezali nde ba leader armée ba onyokola bango soki mbongo ebimi po na bitumba mboka bango batongaka bandako awa na koloba basoda bana volonté na seta kuna na sei mikondo tozana ba commando Mamadou Ndala tika personnel tango lobi na oki kombo na ye na oki passe Mamadou Ndala salaka volonté alobi to kende tikuna Bemba lobaka ngwawa soki na komi président na kobenga na bango tikuna e koma likambo ndenge nini na lina lobabo communauté internationale ba tongela biso mboka ote ndenge chef de l'état président Tshilombo Félix alobaki biso to dénoncer makambo wana peuple aner ya liboso ezaka population souverain primaire PD ya liboso ba informateur ya présidence ya république ezaka biso et puis bureau D ya liboso ezaka population tango togangaka mokonzi mboka yokaka banda Félix akota na mboka oyo likamo nini population aloba pe abo yango ezate population to fungola miso nazoloba lelo bo partager vidéo oyo ekoleka na information bo partager nini vidéo oyo na oloba na kanda bo partager yango biso moko peuple to se laisser faire
toza ba naïf pays lokola Rwanda lokola Burundi Uganda tozaka ba pays mais l'Union africaine ezana maboko amona mboka yenda zo kamba akepa homologue na ye Yoweri Museveni yenda za président de l'Union africaine mais ba pays amike ba petit pays zo saka na biso qui empêche de infiltrer pe armée na bango na okaki sonne akolobaki armée na biso ko réussir parce que toza infiltré nazala na sei mikondo kuna soki des Ugandais baza na armée congolaise nde bomisi armée lokuta na lina lo ba vérité lelo to ko changer système biso ne to ko informer ANR na bureau de ko informer population te biso toza ebele biso ne to pesa ba information eko simba na ko ba ndoki moko alobaki o ndeko moko ya Fayulu azande ko na Équateur alobi au président Félix azui ba décision moko prématurée non ya lobi azamo konza mboka biso ne tozo a charge ya mboka population na informaka population na zo le devant ya makambo bolimbisanga bande ko na lelo na ke mission moko afuka fu bandaka sangulu na observer na zolanda to sunga président Félix to ko zo président Musubongo te à part Joseph Désiré Mobutu Ayaka mais na makambo na ya nyenye abu te toza siko na président o alingi ko mema pays o ata longwe ngana to kambamboko lobby mais avec lumière ya président Fachi Beton na lobali kambo Augustin Kibasa za édiqué na Petentuk ndenge boloba makambo ara me wana bokomona olandela ngote parce que ça importance c'était pour na ba congolais boloba bino moko mais Kibasa za violente bolimbisanga nazo teka kombo na ete menazo lobe abolamu na ye aza violate Petentuk za ministère za institution ya ko kabino peuple bolobi akosalela ngo nalina loba boy ndenge commandant moko abenga siko message yango yo commandant papi ya DGDP pa Laura Batimo na landanga komelanga leo nazo se réponse alobi makambo lobageza malamu na Jeremy Kadima bakombi o bakangi soki wapi akomelinga bakangi Jeremy Kadima soki wapi na lobelango te alobi kana rapport mampingi yango Jeremy Kadima bakangi soki na bitumba este bon wana makambo ya sécurité nde baloba Jeremy a dénoncé na maison civile ngana kotanga ngo penza nyonso te naza na mission politique mais animation lelo commandant papi ya Laura Batimo na DGDP merci parce que Laura Batimo na za kuluto na sepelaka ke asala musala na malamu bato pe bakumisa na DGDP merci commandant papi na za na sengona papa bitabita Babu Sale Kinshasa na maboko maître Beja bozolanda ngai nde bozali wana na maboko melinga merci na bande kwa DGDP maman pia papa na biso beko bozolanda ngo bozai belé na DGDP papa na biso papa DSP bozolanda nga na moni ba message na bino plus de 70 mais émission za DGDP te moko bobenga nga ndenge bato huissier de justice et président ekonzi babenga nga nde na ko diffuser biloko na bino to lei to lo bamboko ko tambola soki volonté zali volonté politique eki ko zala na président Félix te eki ko zape na acteur politique na koloba makambo ba parti politique nyonso ba ko aligner ndenge union sacrée sali yango ba ko aligner ko zala ligne gauche na ligne droite les en États-Unis nazane sengwa ko informer bino kembo kezo tambola bande ko nangai botu na ba fonctionnaire de l'état ba ebisinga ba obi bazo enveloppe ndenge wana te balobi président Félix Amatise ba quand même salaire ya subsistance ya ndako bana ba kende classe bon moto azola kisabiso nzambe pe asisa pasi na mukolo moko te tolala ka penzala mais président Félix a une volonté ya ko informer ya ko pesa biso makasi ata longwe lobi totikali na idéologie wana indusa papa na biso Etienne Tshisekedi wa mulumba o asalaka ki peuple a vivre le quoi Afrique d'ici le quoi Nelson Mandela salaka boy ba ki Etienne Tshisekedi azali même makila na Nelson Mandela lelo Fachi Beto azana même makila ki basa zanango ba Augustin Kabuya et Jean-Marc Kabundi on a benga DD de discipline azali wana lelo émission na ngeza animation na kotambola Kinshasa mikolo na mopanzi sango na banga liwate ba changer tête ya armée wana ba changer la police bana ya mbudi bana lukunga bana Congo Kinshasa basenga Jean-Pierre Bombangele na tête ya la police tokotalango et comme vox de sur vox populus pourquoi pas na ba institution wana ya ba la police na ba armée ba tia bato peuple alingi peuple a ko informer moto ko bango soko ko bango te ba ko informer ndenge nini naza lelo na sengo ya kopesa bato nyonso Gédéon Bangiloli na bosani binote les enfoirés bana mbudi président Claude bande konanga mobali ambinga ya maele obo benga nga na officiel lelo na yete
nazotambola na Kinshasa émission na bino ezongi na KMB News nazalaki nga moko te kaka nde tolobaka na réalisation ya papa na nga double pour moi papa Timothée KMB na Hervé Nzako asaka nga bilili ya Bogare bomona na ye Mabundi président Félix akotikela biso saki ya loso na ndako te na musala na ndio kolia na kenda ka sangulu ba minga esengo wapi semaine ezoya na okena maluko papa piana émission na bino bokolandaka na KMB News a lingala facile lingala boyokaka lingala solo na mona mungala somya ba mongo na pesi mbote pe na Jean-Claude Baende na bosani te ki eta feli kwaza kuluto to sala na eta ebele magadi sasu ezalaki na pesi mbote na mosi nanga mama Esther Bangwa Bochilomba mosi nanga mamumuluba anniversaire ya mona nangai Mailor pasteur ona benga pasteur mona nanga Mailor lilonge Baende ekoleka na esengo nyoso tozaka ka na KMB News boketu zero akomelinga obi obominga bopona ni na bomi te maza paralysé na lobi na ba faux politicien lelo na zongi mobimba soko salije ba vie na biso ba chibala bazo ba chevi politique bazo ba chevi politique na mona mboka fachi beton apesa ba chevi partout soki yebi kusala te ba otia ote na lobi na sa Melukonde premier ministre coup de chapeau mais gouvernement na yo na sengi na mutu moko Cheribe Okende transport eza pasi na Kinshasa ozela nini il faut ça la mois 2 mois oli ya commission na ko attaquer yo na ndenge ya malamu comme grand frère na Cheribe Okende na ministère ya transport et comme passe hausse des prix bureau de azo kangobe bato a moto ba mama nguba bongo ba chauffeur bazo matsa prix soko yeka na DGI awa po kende kitambo 1000 francs poko mambudi 2500 bongo bato a lutendele bongo bato ya ngombi bongo bato nazolo bakasango bazonga ndeni bato ipene bato asanga mamba bato abadara bazonga ndeni nini Cheribe Okende makambo lobaka eyelio na mutu soko kokite okolongwa wana bato musuba kosala musala monsieur ezoya pona bato nyonso ndena okai pona ministre santé lobi na kolobela na pesi bino nyonso ciao tokokutana bo s'abonner mingi na yendingi na yaka mobimba merci na Jimou Kendi chef nanga chapeau na Jimou Kendi na libota na tokutana samedi Hervé Nzako